toucher sur les cambo et la santé physique ya bato parce que nous avons un homme de Dieu au tolingaka mingi papa Jospin Lukau tolingaka mingi oyo atie une structure sanitaire en place pour nous sungape bana nzambe. Est-ce que évangile et koiko kende pe na ba aspect wana parce que tous en émission week-end chrétien il faut to lobela nyonso ya malamu o ba chrétien bazo sala ba kristo bazo sala ndeti musala nzambe azui centre médical atie yango wana. Est-ce que évangile en dehors ya côté ya sang malamu il faut to toucher pe aspect physique wana c'est-à-dire ya ko traiter bato physiquement? Ben oui, je crois que tant to lobela samedi le rôle d'une église au monde bien entendu. Par exemple, moi en particulier, le Seigneur, quand le Seigneur m'a appelé dans le ministère, Dieu m'a dit d'aller faire la médecine. Ok. Nga na sala médecine pour nga mon côté. Nzambende mutu atina na sala médecine parce que mon ministère est lié à la médecine. Je l'ai compris un peu plus tard. Mon ministère, on va le dire. Donc moi je crois que l'église, d'abord nous étant que une asbelle. Il faut azana œuvre sociale parce que azana bandimi obo banagobela il y a pas que la prière qui guérit, il y a aussi les médicaments qui guérit. OK. Et puis batuni on tout babika na prière te. Basanza mebele balinga biloko te na oloba meza bongo batuni on tout babika na makambo te et hala biloko mususu o fo batu babika na yango na kinini mutabika na yango na amoxicilline tout ça. Alors l'église c'est aussi son rôle ya koyeba ndenge ni ya orienter bato. Ozomona je crois que mgomsu tolobela makamwana na détail. Nzamba pambola mosala nzambe wana o azuli kansi ya kitoko ya osala un centre médical pour na bana nzambe, c'est aussi une bonne initiative en tout cas bazo sala biso déjà signe tolinga ito fallait to lakisa mosala nzambe wana c'est un centre médical où ils sont vraiment bien équipé. Je crois que papa Sadir Oleka on a voilà centre médical mon ami Gelor donc ils ont mis na commune ya Njili quartier 7 na avenue marché numéro 33 soké na centre médical mon ami Gelor au coup équipement moko moderne et ça penza ya qualité donc ozwa ba soin na yo ya qualité mais centre médical mon ami Gelor et ça kaka na commune ya Njili te et ça pe na commune ya Bandalungwa soké na avenue Kivunda numéro 20-22 au coup tapé centre médical mon ami Gelor donc machine pena ya qualité matos ya qualité oyo permettre ba kinois bazwa ba soin oyo ezali approprié bazana ba projet lokola talisa santé batela libota bazana projet ubuntu bazana projet santé pour enfants bazana projet diaspora santé pour tous donc eza vraiment centre oyo eza bien équipé okoyiko benga bango pe okoti en contact na bango bazana projet cadeau libala où ils allaient permettre à ma future mariée basel sa bilan prénuptial donc koye ba groupe sanguin koye ba électrophorèse koye ba ceux qui makambo problème il y avait chez Zakati na bino donc ils ont vraiment centre bien équipé numéro ya ngwana est déjà affiché merci na ingénieur Glody Longelo donc plus de 143 99 94 06 936 au bengi bango okozwa bango pe au sololi na bango donc merci na initiative oyo ya centre médical mon ami Gelor merci na ba Christ na ba na nzambe nyonso o bazo sala pe centre médical mon ami Gelor confiance merci pe na ba sala nzambe pasteur Sadji to komi na biso vraiment na suka ya émission na biso ya lelo peut-être programme kaka église po to kata. D'abord merci pas mon sala nzambe ati centre mon ami Gelor et un centre mongo très bien équipé. En tout cas merci to sengi na ba na nzambe nyonso tout ba kende kozwa soin kuna eza malamu mingi.